docteur Moroté a soyez musicien pour être makila. Docteur Morabi na moi nous sommes là moi bien ça là. Avec une église comme Kambo ils avaient pendant il y a qui donc mon musicien si dimanche on a église. Dans la église à boyer na peut-être que témoignage pour bana otambolati. Témoignage parce que miracle et là c'est quoi souffler et souffler Nicolas Vina c'est quoi souffler le miracle et là qui va à l'hôpital donc comme il y a beaucoup de hôpital donc comme hôpital on va dire makila moi na aucun maman comme moulai donc comme moulai on va dire docteur va montrer que a kufa puis ka souder ba ti biso na salle d'urgence ça a 3 personnes bateau bazaki na beta ba cas grave donc comme il voulait ba so si makila ka misuka likolo a bougé tubandi ko sambe bati ko yemba nani na mokili oyo nzambe nanga ayebi ko bikisa moto lokola yo donc on dit yemba nzembo na bozaki 3 personnes kama kuna kufi to sika ide no ndisi ko yemba to sambe kama mususu akufi to sika libiso moko tubandi ko sambe tubandi ko yemba na zoimba ka nzembo nani na mokili oyo nzambe nanga ayebi ko bikisa moto lokola yo donc kufi biso moko totikali maman ko makile côté sili et moi na oyo abiki atikali eta kokufa te ne parce que jobe na makubanga te akokufa te pe akufa bite ni bale bakufi ya atikali alléluia bana zamba amen nani makonzi oui je te tiens maboko bitamo nazali malade la ta isusute et le côté liwate danger mon côté to wondeli na kobo na isu zambe na nguya to wondeli pona mona na biso ebele bakufi ya tikali mingi kono zambe bazate me ya zali na ngolo na biso to déclarer guérison pona ye libela to déclarer à vivre kono za kombo na Yesu amen ngona ni pofani waka sœur Ornella afani na India na matongi so lingo témoigner zambe asali ni pona yo Naina témoigner il y a des personnes na kenda banzela mai voyage à suka avant que les qui problème ba client na ba kantimbo na zimbo motema na retard et ça dit que na ya culte lundi na bengi papa partir à 19h30 10 20 papa yambate voilà l'église voilà lundi ça que vous allez à l'église il y a une église culte sur na bi bona cause que vous était na trouvé qu'un frère moko na luki frère Benjamin na moni elle expliquer na lobby dans une bon on a retard tout na raté bateau dans la on le vit na temps on a mal mais la coque était sans prière pour prier les gars frère Ben a prié la dernière quand la prière na lobby na boy esprit ya naufrage amen la tikiti na ki to wuti voyage to zonga to leki kaka bolongo bandeko commandant na biso soka lalaki soka azalaki te on ne sait pas totiki ngambo ya RDC tokoki koseke trouver na ngambo ya Braza ngana yebi mai te ti tozokende kokutana na zamba ngana nazomona boye mais avant tozala accident na lali na losi nasali accident boye mais na mokili nazotambola na pasteur Josué évangéliste Josué ezanga lobi osali accident mais iloko na yo eza bien to continue tina entrée ya libonga liaki amemi ngaki okotia makala no awo te kango awa mais fufu na yo obima nango na cité wana ndoto ava makambe esalema bandeko zela tokasama omona confiance na nzambe mpe confiance na asala ya nzambe amen tambolaka nanga ata na ebali batutinga na lamuki quand na lamuki de si que le bon camp ya Congo de Kinanga Braza n'aille pas de la maïté n'aille de la oui qu'on a jeté mais la zone on a pas tout le monde que bataki OK et tout dokita azo attention commandant la biso attention biso na pe na yebi na nga question de l'axani 30 000 des aides badele retard papa to que tout dans la libanga kaka place nga kanda ki mai ko mokota na yebi qu'on a jeté mais même qui kusina nga la télé na dit
Donc d'autres ont un autre accident qui les années la maille. Mais donc la pasteur Josué avec cette kinga. À la kisna ba marchandise na la libongo, c'est que tu au mais donc bizati. Amen. Na télé ni que ba kanginga. Oui, ni zela to ke wa na binzela ngo wana na okidebo. Ba to shendela. Na muta boso na kiti évangéliste. Ba to baso kama. Na kiti na kiti ba nyo sonzela. To kiti. Biloko ebebi ngai na zongi. Na makasu etindi. Na wewe unajeta usiku za mukili. Na sana mukili. Na benge évangéliste c'est un eloko esali maté. Biloko le tindi na bité, biloko biloko tindi tenyo se kotinda te. Kaka te évangéliste alobaki. Après quelques minutes a réussi ba tomboli bâche. Tozongi ki na komi ki. Donc biloko na yo atamoko te. Atamoko te. Na machala était bi ba bisé. Et ba perdre ba quoi qui peut fallait pas décharger ba wana ko équité. Maintenant la mina makala nanga. Na funangai na biloko na biloko langa na ndeko na mutazalaki na yo na mutazalaki est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Wow, Seigneur. Na mokili oyo Nzambe na ngai évangéliste jamais vu. C'est même au malaya qui prie à terre. La nuit a dit dans toute articulation n'y se passe. D'ailleurs vraiment des gars ngalo bien singadi. Yo zo mona te bi ko za la caméra la vie frère dans son côté. L'articulation ma ko lo no te mati. C'est pour le no yati. Donc, moi, on a ça, il faut faire l'examen à malaria. Dans la vie, ça va, on a la mélodie. On a bien un an sur l'évangéliste. La nuit, à jeudi, vendredi, la minuit 30. 2 mois passés, on a là qui n'a l'autre qui. La nuit, on a une soeur, on a beaucoup de la maman, papa, on a eu ça. Ah oui, ça va. Quand on a vu si nous avons posé la prière dans le fond. Là, on a l'autre, beaucoup de la maman, on a 2 fois. Bien, la soirée la pasteur, tout ça, il va prier, on a souk, on a cédé offrande. Offrande, on a qui pas même $10, 5 000 à Pamba. Dans l'année, on a l'autre, on a été prié, on a cédé offrande. 2 mois passés. La nuit à jeudi, na vendredi, quand ils seront dans l'autre, on a d'autres du Misaranga, beaucoup de la mamoine. Papa, allez dans la chambre de la maté, Azata de la main, la chambre de la maté, et là, on va ça la éviter. Quand tu es dans la main, tu te dis, oh, il y a son gars. Namemi yango mpona lakisa natie yango na DVD na chambre eza awa po aza mobulu so na bina tia awa akosakana nango natiaka yango aye minuit 30 na taliere soki akoluka nini toyebi te okoluka nini toyebi te atuti yango elongwe awa tina mutu amwana ngai panzani na mutu eloko mabende oyo biloko misatu oyo dans vitre misatu oyo epanzani na mutu ayebeni papa awa azoki te eloko te azimika donc eloko eza te Adimi awa, maman kuta le plan kuta lenga la grande sœur. Na mimi mwana ko de la mwana so ke mo esa. Osomba ki liwa wana. Alléluia. Amen. Si ba ka sa wana osomba ki liwa na comprendre te. Na prier na tongo, na moni docteur wana lopango. Na butu na moi prescrire médicament di observer. Ce qui problème na oyebo ke ina scanner. Lobi na solo la la tiase na poto. Donc parce que ça na sobi liwa. Na sobi liwa on jeni. Yem ta tenga di tango ke ndako prier l'évangéliste. Est-ce que c'est là la prière na Bible na c'est là ka bi yango wana. Amen. Dena yena lobi na témoigner mnyana nzabe oyo. Wana na soka soka kandelo. Les awa eloko wana talana. Na 5000 francs pamba na c'est oyo nzambe na ngai. Ayebi kobatela mutu lokola yo nani na mokili oyo Nzambe na ngai ayebi kobatela mutu lokola yo ata moko te yawe ata moko te Nzambe ya Jésus ata moko te yawe protection Nzambe ya Jésus a protéger bango bata évolue bata maye Nzambe aza kokangola bana na ye oyo ezali église même mais second souffle eza mission pe ezali émission parce que tozoleka na ba TV na ba média mais mission parce que Nzambe apesi biso mission mpona kokangola bana na ye amen ok yango avant kotémoigner fona bondela mpona bino Nzambe ya se manifeste kati na yo ovivre second souffle Nzambe a se manifeste kati na bino ndenge boye kotémoigner
miracle mosusu elanda na bino na kombo na Yesu. Nzambe se manifester kati na yo nde wo témoigner. Miracle mosusu elanda bino na kombo na Yesu. Amen. Amen. Voilà. C'est là non. Ah. Oui, papa Tumba na vana ipen. Ah, aux autres dit pen. Oui. Papa Tumba. Oui. Bon, au niveau témoigner Nzambe sali pour na yo awe na ti. On souffle. Mais que tu lega kana yaki na zoya na kiti na bisi pour ya na prière. Ah. Atutinga na moto. Ah. Ah, na moni bapota. OK. Yaki na. Batuto na moto. Oui, atutinga na moto. Ah, oui, utiro ko. Na sibi. Oui. Ah. Sikuna kena ndako na bibo. Na lobi na njana. Ah. Na ko eba yundingi ni kenjambo sala. Ah. Na aucune hôpitalité. Ah. Parce que la simi. Et yo défendre ngakema manifestation sur la famille. Ah. Ça c'est. OK. Le jeudi. Ah. Akutakana nga sirène. Azana mok. To sa ndingi. Alléluia. Amen. C'est besoin. Papa batuti na moto. Azoki ayaki likolo ya kofim na douleur. To simbi esika wana. Alléluia. Amen. Paf, Jérusalem quand est salini. To bi retour wa bien. Mais il y a un propre oya c'est la leçon na ye. Bon ça micro frère, comment ni? Satan na soki. Ya na ye. Azawa pi papa. Na mboka. Asalini. Azana mort parce que toujours azana malili. Azana mort ye sikoyo, c'est qui asalini ni. Akufi. Ce qui va lengela ki liwa pona ye, liwa salini. Est-ce que c'est noté? Et ta maman comme akasi pona lokumu na Yesu. Zanga se manifeste kati na yo. Lenga plongoli liwa epai na yo azokisa ngo epai na monguna na yo. Lelo asali susu miracle mususu na kombo na Yesu. Amen. Kombo na mabe ya na fani na kisenso. Mabe ya na kisenso. Siko lingo témoigner ça basali ni pona yo maman na second souffle. En tout cas, na yo témoigner Nzambe na wa sali ngai na sali 3 mois na la raté. 3 mois la raté. Panzi ça nga passe na la. Ba kwa kele panzi hein. Ah, na yambaki oyaki na mobali no? Mobali no zali aussi. Wapi? Papa yanga soko zao. Muninga yaka déjà esika oyo ayesinga. Donc uti kisensu, Uti kisensu na se combattant. OK, na ancien combattant. Ah papa, ah. Ah, ya solo na yambaki bino. OK, papa kombo nani? Papa jeune. Yo ndeki na mwasi na yo? Nai. Ah. Bon, siko ba kwa kia maman malade a passé 3 mois. Oui, maman Loba. Nasali 3 mois, moninga yesinga yaka oke ne pas pasteur. Na 3 mois ngo oke no bano kiwa. Papa na kenda ko hôpital malade moralité. Ah. Et la denne va prier au moins na tongo bien na pourquoi passe. Ouais, prier côté mususu. Côté mususu. Ah. Nazo ngaka passe na la raté na la la butu moi. Ah. Mercredi yesinga habité, posa ngate ko kende pasteur ya baka mercredi. Ah. Mercredi wana na ye. Avant la tkalo me la kisa dulenga Nzambe na kuna na oke de passe nyonso esi. Ah. Oye mercredi oya bibiso. Amen bana za bezela. Oyoki mama lobi nini? Kuna bipai na zoke de passe ça la nini? Côté ya ki pona ozwa succès, il faut ça la nini? Ah, on dit mai puis ndenge zoke déjà c'est succès za nini? O elo ko ju inspirer ça la mape ko landa yo. Ah maman merci. Loba. Erto awa nande mo sameli pona ngai. Oye bisinga ke bomto mila na mila kisite. Ah. Mercredi wana ko na tuka na tambola kinga moko na komiti na ndako. J'ai dit on a tout cas on a dit donc la passe à moi et Nzambe na ngana ko mela kisite. Na ko continuer na ko vivre bon. Mercredi to continuer les jeunes, vendredi jeune, samedi le 8 aussi ici. Na mela ki pe kisite na tout pe na la ite na Nzambe na ngai denga na zo kende. Passe nyonso esima. Denga sila esila libela na libela na sukimia oyo okilepesa kate Nzambe umtopesina. Apesi. Merci comme malade des athées. En tout cas, la monde ça va. Les gens sont sautés. Malade de Kéri. Malade à Panzi. Oya ça dans 3 mois ici la tête. Mais ça va s'allumer. Ah maman, Nzambe a se manifesté pour na libela. Ndenge ke kotaki ya watazoki sa mbiperuti. Yo li sauté. Au nom de Jésus, au vive second souffle dans combo de Christ. Amen. Est-ce que tu la sœur Gloria? Oui. Na vale na lemba sikoto ana Kimbao, comme na Kimbao. Ah, on témoigne ça mbasa ili pona yo ser glory. Ça mbasa ili miwate pona ngai na mwana ngai. Ah, na yo na mwana na yo. Oyaki awa. To jour moka to la mkina tongo be poto kota na na les 8 months. Ah. To kota ki na Kimbao. Na Kimbao na avenue ya Kimbao.
tovanda boye ezalaki lendi moko bapriere ezotoka mpenza moyen te ngai naa kimbangiste nasali bane ebele na kimbangiste mai navandaki kaka boye nazosala mosala nazolamba nazokaka ama te ezotoka ti nasundo na kolamba nambi te nakeno nameka nano nzambe oyo ya église oyo mpe nayebe nanga kombo te église mema nde nayaki mpe awa na bapriere wana nde tozosala banino ya lundi vendredi mercredi nazotosa ere moko osemi mai naye na mai mwana ma oyo mbongo esila biso na mabanga kuna tozali na lemba mbongo esila pena na mabanga pita ya mabanga chaque elanga esimbaka maboko na esimbaka eloko te makolo na ye mpe enyataka te me bana tobandi koya awa elanga yango bana tokoti yango nazokote mikolo ti na mikolo tosali oyo eloko te maboko eza bien maboko est-ce que tu peux me toucher batobola batonga maboko makolo nsima ye nyonso batonga na esika osava eloko te nga moko mpe nakanda kokoka kotema minute ebele te ya osambela so koto ozoloba ozopesa baprincipe ya osambela nga banda okoka te omwana otema atemi na vandi 30 minutes, 10 minutes en concaté. Mais pas là, on dit qu'il y a si qu'on peut ça. Donc on t'aime bien. Nous autres, ma bien, minute est belle tout. On va faire un peu. Il est à côté, ma bien. Mais quand on dit ballon, nous autres à la main. Alléluia, Bama Zambé. Bama Yaka Yaka. Zamba Pamolayo a se manifesté pour la libella. Ndengo zui konzo onda mabikisio na yo na mwana. Zambo wana asali suya minene. Au nom de Jésus. Et là, comme avait écouté ce qu'on y a fait, la compagnie de Jésus. Amen. Comment on a fait en fait, on va la cité verte. Alors, on a dit cité verte. Ce qu'on a témoigné dans la salle de Ponayo, on a même. On a témoigné dans la pour moi, nous avons voté qu'il y a un erreur. Le côté mi balé. Papa, mon côté à moi, abi nga tata moi, nous sommes batali mu. Nga habité, aza batali mu. Donc quand il y a qui moi comme il est ami, on va quoi son bal dans mais c'est quand papa moi il y a atas batali moi le donc il y a là pour c'est mec qui n'a pas pour mon abi oh mais en fait moi no aza na ami bébé à mon Dieu aza na ami ngi sa na ko ba nga mbali ko so na ko ta moi na ami na bengi papa ba nga zena musala ya tali moi na bi o eza ami te moi no ko pisa $500 pour aza moi qui est à risque donc abi bon ba na abi opéré te nga mona yebi donc quand les crises sont ma huile d'olive bon ça mais là eli moi quand on était ça c'est mec qui n'a longwa kuna makamba be ba opéré te poids ba ba l'hôpital non yo le ça va opérer yo le va opérer on va regarder l'église maman biso paye abi mba nous a tembe makasi bon poids après ça mbonga opérer moi na okoya j'ai tout monde côté na bi moi kutu mba na ngadi on va $300 va opérer moi lobi na ngo ye asomi huile d'olive ye yo mais tellement mon frère venez papa na bébé alléluia bana Zambé papa moi na yo moi na yo wana ngapa yo sabela ka awa asambela donc le local zo beza bongo dingo fa tellement makasi papa maman no ba pour tout peso malo asomi huile d'olive ye na ngo nga kuna isi mama biso alongo afininga pasteur bino za ngo yanga ndabi na ngata longwa kuna na laiti mwana abi na nga stop huile d'olive au pasteur ça mais so laiti couche pakola ka ni huile d'olive na si mwana lobi na pakole moi kama ina moto tanga na yebi couche moi les gâté comme jaune na ba huile d'olive mobali ndongo eni kwa ka kuna nga pe na huile d'olive na kwa pe nga bitaka ko se kanga ba couche moi les comme jaune donc ya ina bisi na pakola su moi di mo pakola ngo ye mo na kuteka pakola mwana pakola moi timu comme ça que qui no fungula mwana ko couche ezati donc hernie ezati hernie c'est sauté ezali sauté zamba bikisi est-ce que va opérer alléluia bana Zambé nani na mokili oyo Nzambe na ngai ayebi kobingisa mutu lokola yo bébé ko pe santé comment bébé bonheur tika to bonheur tiens boko kipa bébé sali to bonheur pour na bébé na papa na maman ndamba sala kati na ba ona kombo na jusqu'au bonheur Zambé yo bikisi bébé bonheur il fallait pas ça $500 et pas na munganga mais yo bikisi ba pesa ta infranté kolo merci bate la bébé oyo asa la pesa bonheur pas porter ya bonheur na foyer oyo
na kombo na Yesu bovivre grâce à Nzambe. Nzambe ase manifeste kati na bino pe bozwa kimia na kombo na Yesu. Amen. Mama Sarah na vai na Yolo Sud. Oyo témoigner Nzambe asali mpona yo mama. Nazo témoigner munene ya Nzambe ya papa Josué na oyo asali na mwana ngai. Asalaki fièvre ya 2 jours. Après 2 jours wana vendredi, donc qui mercredi, jeudi. Vendredi, le 8 juillet, toponi maman ko fièvre jaune et s'est manifesté dans d'autres mois. Moi, na soko kasu côté le matin. Moi na komi. Ah, mais le dimanche passé. Amen. Ah, na ko ça qui. Dès que le vient na comprendre ce qu'on. Bon, vendredi, on est allé qui peut-être que to perdre moi. Papa moni boye. Habito benga maman de toana azali tante nanga ya infirmière. Nga habité. Avant to benga maman de toke na prière. Papa pe a assisté à bisa, va toke boso prière. Papa pe azali. Azali. Wapi? Papa ya kana. Bon mwana ngo wapi? Mwana tikali pona lala ki ve ana komi. Ah, olala ki ve awa. Ah, problème ezate. Là papa tele manam. Ah, na moni. Oyaki na mwana. Yo to maki yako kotambola te bomumi yako mimi. Azaba âge 9 ans, oui, exactement. Il y a moi aussi. Ok, maman Loba. Mukola mwana nzela vraiment. Nazalaki même na mbongo na sac. Kena zwata moto na mwana mbangu. Na se distraire même ngai. Na fika ka mwana na meme na mko. Tozoya. Tokomi na kimbongo avant kikwit. Na moni mwana makolo esembolami. Asimba kinga moko etiki ngai. Noika loka mutabi na ngatala mwana si. Na baluki na tali mwana mkongo. Na mwani mwana mbisho eke likolo. Na binzambe olikote ya nini na nzela na zanga moko na mwana. Na bengi e Miriam. Troisième fois mwana ya binga mama gabi na kombo na Yesu. Na tie moto pe makila na Yesu masela na misu wana. Kitisa misu. Mwana talinga beti misu pe na mbangu kitisi misu. Na zai pesu na kubanga te. Na biso na bangi diable ya olonga ngai. Na kitisi na puse mwa pembeni na sombi lilala salele mbanga bidia lilala wana. Do eyeli na kaka ndenge wana. Na pesi mwana baninga lia ango. Na sonse susu na mukongo. Noki suko mwa azimo makasi. Tobali koyati to komine tinga binzambe. Kaka ndenge to komine église. Na yebo tika demo o ya fièvre jaune out. Kozonga na kozonga mwana nga aza guéri. Amen. Papa Didier mzabandai kokondela. Azokondela donc prière esili. Apesa ki ser moko mai po metisa mwana. Tofanda ekote kuna. Ngabe na sala ki curiosité na sengi ser wana mai. Nakaza ba maman papa ne koto wana mwande mwana so bwaka kwa kaka nzoto. Ser wana pe kwa tsima ya pesinga na pesinga na bandi komi. Tofandi tango papa Didier zo yamba ba malade na baka na yeli pe na mwana ebisi. Bana ya mema nzaba za lilo bami. Amen. Maman, c'est là to banda. Voilà, ya solo tozalewa tozomo na couple papa. Kombo nani pe ufandi wapi? Kombo nanga frère ko naza juste na tipata na makala. OK. Bongo mama? Mama Fanny. Ah, sikoyo namoni boyena mwana kombo nani? Kombo ni Chris. So qu'est-ce qui se passe? Nini leki na zoto la mwana oyo? Pour y avoir témoigné la seconde souffle à l'église même. Bon, moi, avec un combat vraiment sérieux, pas malade. À moi, d'octobre l'année passée, on a hospitalisé à Bimé. Après, on a. Avec la qui malade? Vous avez malade, mon péritonite dans le Goumou. Bon, malade, on a été très mystérieux. Échographie, nous faisons un dame. Ceux qui vont mettre ça, ils vont pas moi, ils vont dans le tambour. Bon, Ayaka a vraiment très malade. Mais dans ma pomme dit maman ni maman mutayaki naye yo yaki na sima bon maman so nini leki na nzota mwana malade nini koso yo mutayaki naye nayaki na mwana oyo nasema kwa nayaki naye na tongo mama butanga bi fani Chris azobela mingi kende na mna Chris na biso basambela ta pole nayebisi ye na transporte abi kende ka grande sœur ayaki apesi ngai 2000 francs nasimi nzela na mati bis na ye na kobata na mate bis tokomi na rompoint azalaki na fièvre makasi donc kokoma nakomi awa nakuti mama na nga oyo tobande koprie na ye place tobande koprie
na kamwe na bima chanter osala nini abi nga naza awa ndako nange eza awa ngabi na ye na Christ babondela pone naza na fièvre makasi pesanga kantine natoka mai nasokola et puis malade nini osala bandoke abela ye sucre nage na ye après toye na ye ozolanda mwana age oyo abela diabète est-ce que ça normal? Continue. Après toye na ye na memi azolela bima fani kitisanga na lala awa ngabi Christ kolala te tiana mema yo batokela mai nasopela azolela mami kitanga mafani kitanga na bisa vana zwa liputa na tande mwana o déclaré ala na hotel awa na hotel yawa iska musanza mafana na zwi liputa na tandeli ye wana kolala na lalisi ye nasengi kantine natoka mai naya osokola ye naya pembeni na ye boye nakuti motoki ebimi na kati ya nzoto ma Chantal nanguna sukoli mwana te tande mwana toki kaka nde olalisi esika wana na bitande mwana toki après alobi abengi frère Patrick azwi déjà na guérison na papa ye te wana na oye te nga na ozela après ntango yo ye obondelaki mpona mwana abandeli kolia lisu te gâteau à 100 francs asisaka te mais ntango obondeli ntango obondeli mpona ye na miniti okrist akoma olieli pa 300 malade yango eza omona ye na sante azalaki ya otike nano bakokanisa ndenge atomba Christ ça va ça va bien donc so bapesi yo lipo odambi bien na fufu donc obeta bien sikoyo sante très bien est-ce que okosote okimata femme sauter voilà Christ acclamez pour Jésus nzambe yapambola Christ akombola ye ase manifester kati na yo mwana oyo au nom de Jésus nzambe lokola boye kotémoigner miracle esopéré na vie na bino nzambe afongola boyesu na bino mpe ase manifester au nom de Jésus la déclaré yango amen merci beaucoup mama kombo nani mpe ofani wa kombo nanga mama Rose na fani ndako na bana so mama Rose olingi otémoigner awa nzambe asali mpona yo nzambe asaleli nga na maladi ya mpese malade ya mpese ezalaki mercredi konsala na yesu baninga buibui oyo nazokoka yango te nazokoka te na butu nalalaki te ntango nalongoli yango batali babi oyo eza buibui te eza pese luka bato batalaka batala ye na mbala moko nzire batumoli yango eye mwaye te nakipa mama bikote na biso moboye natuni asili nga lobi eza yango nga bisava ye moto akanaki nga lobaki akosukisa ngai akoyeba ngai nakei nayebisi ye nga na mongala nga na otangisa ngai mosika yo okalingi osukisa ngai moni opesi nga pese alobi na nga nani ndoki nga abi yo alobi na nga alobi moto asali yo ozongisela ye yango nga alobi ye te nzambe na nga ozongisela yo ninga na moko alobi na nga Rose na maître moko soki omemi 50,000 akolakisa ona mutu wana mpe akozongisela ye naoki kanda nazwi telefone abengi falon yaka ozwa biloko ya 2 jours lobi na waya te naokeba Congo nga nasala mutu mabe te lokola yasali nga mabe nakozongisela kisi nani aye nasomi na biloko ya 2 jours nabi yesa mama nakoya te lobi na okeba Congo nabengi papa alo papa ngai buibui wana eza buibui te eza mpese lobi na okeki santu ntango ozoya sokokoya kutanga na kisantu toya okosala ninga alobi nakei lili ayebi bato basalisaka nafandi noki na eloko moko elobeli elobi na lopangula mwana na eglise namona bato babika na mpese yokende na kisantu kosala nini mpona azoka pasi olani ekomi na ntongo kamarade nanga nakendaka benga Rose okomi wapi nga alobi naza nanu na longwe na ote sala noki nga nalinaki epa grand maître wana abikisa ye mwana ngai nga nayebisi ye nakoya aloba lobi mama
abengi ngai alobi nakende na te nazonga na wana ndako wana nakosi kaka moninga na ngai moko aza wana alobi toza na motu mona mosala na biso asalisa ngai problème derrière na bapesanga 5000 francs nasonga biloko bambwengi baninga asalisa nasombi asalelinga vendredi yango ntango nazokota koye tokuta ye na yo napesaki yo mbote place wana nafandi bakomi kosalanga bon moi ça va mais esila te ekomi dimanche nde bazobundisa ngai bakoselinga makambo abeninga babi yaka omema batokenda bawana mosala yo ovandi na so ozomela masanga ngai alobi ngai ngai nazobela nana bana na ngai ngai naomela masanga wapi yaka ngai alobi nakoya te soki bokolongola nga bolongola ngai lobi kanyama aza na parade oya ngai alobi nakoya te nalali komi na ntongo nalati liputa nake na kanda nakomi kuna nalongoli chemise ngai alobi boye vraiment ongo nayebi te balobaki ke yo ngai abi ngai na ndako na ngai ntango nasolai na paster molai na ngai yaka dimanche osomba huile d'olive nasombi yango na ye tosololi wana ke na ngo na ndako ekomi nasalela nabilasisa na wakiri wana dimanche nasalelaki yango te nalali lendi wana ntango nakuta ye parade nazongi nafandi ti nayebisi bana nga alobi botilanga mai na kantine nasukola mpo mwa ngai yana bai nanga sukolaka makolo koto kosukolaka te mpo kisi wana ekota naokikananga bi tilanga mai mando atie mai atelemisi wana nafandi priere ebandi papa na bengi mando yanga kantine nanga mai awa amemi kantine atielaka na veranda nanga bato bamati kosote na zio yango na matisa ngo likolo ya veranda na tie ngai alobi nzambe ngai mutu abela maladi ya maba akweyaka na mai 7 fois ngai namoni mai oyo ngai nakokwela na kati nango te kaka kantini oyo ya mai ngai nakosukola mai oyo nakosopa ngo nazoko na ngai 7 fois maladi oyo ya pese kolongwa nasalaka mutu wana ezalaki lendi ntango tokoki mpona mai service ya mai ok d'accord tosambeli wana mpe esili ntango elobi mutu nyonso simba place oyo aza maladi ngai nasimbi kotola te po pasi yango ezwamaka nazolenga ti esili tosilisi nazwi mai nake nasambeli ngabi nzambe lobaki yoka nzambe ya bakufi soko oza nzambe ya bomoi ntango ngai nakosukola mai oyo maladi ya pese esila ngai nasalaka mutu mabe te oyo asalinga mabe ekozongela ye nasobi mai wana 7 fois nasisi palani yaka nasambeli pakola ngai mpe sambelaka apakolinga papa yango wana papa banda lendi ti lelo nabika na ngai haleluya wana nzambe nani mokonzi nani yesu nzambe nobika ni yesu nzambe nelikambo moko mutu wana akokaka kotala ngai te haleluya bongo nayebisaki ekozongela yo na bana na oyo ya basi bongo nasalaka mutu mabe te likolo ya bafonction misala ezanga ntina oboma ngai onatika bana yango wana naye kokumisa nzambe nanga ata na eloko oyo nakopesa ye te napesi kaka mertimo pesesili eliwe kaka na remokolomoko haleluya nakosani nameli babainamela moko nameli premier jour deuxième jour ntango nameli nabai namemi mwana wana moke dudu noki libumu etoki nabifanda nanga nake na nsima libumu eleki nazongela defa te kaka mbala moko ti lelo namipeseki nyonso ezalaki na nzoto haleluya ososi délivrance na yo sikoyo bato baboteli bango bampese nzoto edebi okoloba nini mpona bango papa nazomema bango oyo nakomona kaka yaka nano oyo nga namoni haleluya nzambe ase manifeste kati na yo kaka ndenge otémoigne ndenge nasimbi yo nazwi malade wana kaka ndenge esili epai na yo ekende epai na moto atindaki au nom de jésus grâce mpe nzambe ezala na yo na kombo na yesu amen elenge mobali mosusu awa bon kombo nani pofaniwa évangéliste aza mosala nzambe oui ovai na monga fola oyo témoigne awa na mema second souffle nzambe ezali mpona yo bandeko aleluya amen nazopesa bino mbote na kombo na yesu
puisque ça fait 3 semaines passées, tous allons à Awa. Nous avons fait un témoignage pour la poison. Alléluia. Voici là, la poison dans Moussala. Pénalia Kabiloko wana. Alléluia. Yawonza mozobonde la akufaki. Naza mosali ya Nzambe na bondela ki Nzambe mingi. De 62 kilos à 49. Na beni aza noko nanga. Alléluia. Amen. Na seki pe la kumisi Nzambe. Kwete ebele ya bato babwaka Nzambe alokota bango. Ngai témoignage ya pesi yeneme na kumisi Nzambe. Kwete babwaka biso libanda. Alléluia. Papa oyo abotinga ayebisi mama nanga lobi na boyi yo. Na pesi yo mwana wana cadeau kende na ye. Alléluia. Cadeau oyo apesaka mama nanga aboyanga na âge ya 2 mois. Mama tokeri Nzambe asali grâce apesi nga papa mususu. Alléluia. Yango yo oyo babwaka yo na bana koloba mabe na muto ya lobaka na yo teke na kwaki yo na bana. Nzambe apesaki papa nanga punition. Abalaki basi 11 na sima ya mama. Atikala kobota te. Alléluia. Kado oyo apesaka mama na libota na biso muto ayebi Nzambe lokola nga azate. Na libota na biso malgré toza basali ya Nzambe mutu na mutu azana don na ye. Don ezali kabo oyo Nzambe apesi mutu. Na bandaki kozwa ye lokola noko, na bandaki kozwa ye lokola mwana muke. Nzambe na ye asali kati nanga. Amen. Esalaki 3 semaines na bandako genete. Na poison wana babwakeli nga poison. Mutu oyo abwakelaki nga poison azalaki kaka voisin. Abandi kotala bapesaki biso poison 2 personnes. Ngai na muninga nanga aza colonel. Colonel akufi. Quand le colonel akufi bakundi ye, après 4 jours, mutu wana aye. Alobi tala eloko totiaka na nzoto na yo yango oyo. Tango obandaki kolia cake. Bayaki na ngonga nazaki na veranda, ba na salon bazokaboela biso nzoka yanga batiaki poison. Bien aimé biloko nyonso eza kolia te. Amen. Ava olia bondela Nzambe. Tango baye na cake wana nga nazalaki te. Bapesi na lobi kolo tozana fete. Tozaki na matanga. Tango nazolia yango makila na yo epetola biloko oyo. Alléluia. Amen. Aliaki cake wana babandi kozela. Colonel akufa tokunda ye ça fait 6 mois. Aye ko témoigner moko bien aimé. Alobi totielaka yo poison na colonel akufa mais yo toyebi te soki ozandenge nini. Maladi wana e continue ka kotungisa nga na bana ko disuko genete. Ti ekomi soki na tambo na yoki pe manavani balingai pe balongola nga na musala po babana ko déclarer nga inapte. Na ye ko benga na obi no ko salva pas. Alléluia. Amen. Tikala c'est ka bien aimé. Na lobi salva pas lobi nini? Nga obi na osala te. Na ye bisi alobi somba huile d'olive. Alléluia. Amen. Quand on a sommi huile d'olive et coïncide pe ba prière de Zalaki Awa, vous avez une retraite pendant 1 semaine. Vous avez une Nzambe. Vous avez une gêné. Mais ça là que na gêné pour Nabika. Pour nous autres, Moussali na yo ekomi na suka. Bien aimé dans les laki. Quand on a yé, na autres Moussala na soti na lali Awa na ke Moussala. Abisoti ba bolongola na bango. Na salaki 1 semaine Awa. Na zoaki délivrance. Alléluia. Amen. Quand on est ici dimanche, à singa alobi na l'action ninga ko melanga obité. Alobi nanga mela 3 fois. Mbala moko na tongo na midi pe na pokwa. J'avais respecté. Bien aimé na meli. Très bonne que na kima kibino pendant 2 semaines ce soir. Alléluia. Amen. Alobi Nzambe na ye asala. Na kei ko sala examen. Alléluia. Amen. Na sala examen poisson ezali susu. Alléluia bana Nzambe. Nani mokonzi? Nani mobikisi? Deuxièmement bien aimé, na kenaka pas docteur Brian.
Marianne, à monsieur Bayebi, à la première riz, c'est un Nigérian. La santé pour la richesse. Examen à Pamba, $10. Fiche, $10. Jour où on a 150$. Nano va soigner, on a perdre $130. Elle n'a pas dit à Yebi Singalobi, tiens ma colonne machine. Tiens ma colonne machine. Parce que elle a dit qu'au au moins il va malade aux Anango. Il faut faire à 15 séances. Bien aimé 15 séances, c'est ça ensemble. Alléluia. Si tu as $150, on a retrouvé dans les néants sous de l'autre côté. Il y a le vinasse à 15 séances. La séance, il faut $20. Il faut $300. Tango, Noko Abega Kinga, Alléluia. Azam Noko Tazam Osal Azam. Tango Abengingai, abonné l'hypo, on a respecté 3 jours. Lélo, nakoma kolia pondu, nalia fufu, nalia mafuta, nalia madesu. Alléluia. Amen. Est-ce que poison est ça ici? C'est ça ici, c'est pas. Parce que ceux qui vont empoisonner Moutou, on va ça la ligne. Ceux qui vont empoisonner Moutou. Pour n'engager na oye biseka aki me pas ensemble. Akima wapi? Akima wapi? Na église nini? Amen. 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 Dès témoigner grâce pe faveur à Nzambe Zanari. Eloko moko te ya mabe kotika kokota na zoto no pekoma. Au nom de Jésus, pe bana le lonza ba fongolio. Nzambo apatelio, ba konzi ba kufi. Baninga na yo bakei, ba kundi bango yo biki. Nzambo na restaurer corps avec esprit pour la libérer. Bato basala ke bongo bango bakolanda. Na poison ya Nzambe. Na kombo na Yesu tolobi. Amen. Amen. Beta. Comme on a fait à venir qui quitte. Bon, oui, peut-être la zamba na second soufflé. Zamba sali ni pona yo. Dans ce pays vraiment pour témoigner Zambé nanga. Nani 96 na Goma bato bakoma na est na Goma. Ba ebi mingi ba poison na bato mingi kuna na poison ba benga ngo karo. Wa partir à année wana ba poisonna kinga mena zo ba traitement ebele na bikati. Na tambla pe ba place ebele na sambela pe trop. Na zo solution te mais tant on a un jour dans la dira qui papa na radio azo te apé témoignage Jésus passé. Vraiment na simba ma qui peut molimo était là que vraiment il faut na ko répondre comme ça on entend que ça quelque chose. Na benga qui peut papa tant c'est ça qui émission na butu na benga adresser à l'obino. Yaka na kipata 24 comme ça comme na église des awana. L'air na yaki na combien dimanche na kuti sermon na zela na entrée kuna alobino atuninga question no okuta na tuni akomi kombo na atuni kane na bite na bisi na za malade akomi de avant tokuta na papa tango matin sera ki abondeli vraiment diarrhée moko zokinga c'est grave peu na bota no na mona makamane wala te diarrhée zwinga on attend que na sera komisi kombo na kuta na papa de soki na kei parfois ba mona ndeni frère ayaki akuta na papa te mbala moko akei na donc na kaiga motema titango église de Siri partir sur bakitogo fanda kuna liboso to zira pona kuta na papa tanto que o sape to que kuta na papa expliquer kanyo sa pondiri pona nga ozonga ndao na kembango na koma na ndako de diarrhée moko ya mystique tango diarrhée wana Siri na waki calme vraiment na sepela ki mingi na ya ko témoigner Zambé na donc eloko ezate calme zote zongi bien calme okoni makasi okosala musala nyonso alléluia bana Zambé est-ce que tokobeta maboko mpona lokumu na Yesu o Yesu nani abikisaka lokola Nzambe so bato nyonso baza na poison to bakende Inde bakende Afrique du Sud okoloba bango nini papa presque nga ndenge naza boye vraiment bato mingi oyo baza na baproblème naosengaka vraiment soki expliquer akoyaka korépondre po amona loboko na Nzambe aya korépondre amona loboko na Nzambe. Ok, c'est Rite. Olingo témoigner Nzambe asali nini mpona yo? témoigner mpona mwana ngako. Oui. Ezalaki vendredi. Oyo loba mwa makasi. Ezalaki vendredi na ba 11h. Akendaki kosala lipa voisin na lipa mai. Akendo saka lipa ba voisin. Akendaki na lipa mai. Bato bamonaki ezalaki basoda. Bazalaki 7 banda koleka na veni. Biso mpe na lupango toyeba te mpo na ndako sokolo. Bamoni mwana etendi na lipa mai
loboko nde etikala ekabo akina libulu ya mai loboko kaka etikali loboko nde etikala ekabo bango bamoni mwana na dide na libulu ya mai bato bamoni te bakende batala boye nakokai kotala ndenge baoya na ye te nakoti na ndako nalingaki nalela ntango nalingi nakwei na se nalingi nalela namoni olati chemise ya noir ezalaka nzela liboso boye olobi nateyaka lo nini zala na courage zala na kondima akufa te omoninga nazwi biso ke nateyaka nini zala na kondima akokufa te alleluya bana nzambe kasi ya mwana akufi mwana ngo yeyo aza mponisa te alleluya bana nzambe nani na mokili oyo nzambe na ngai ayebi kobingisa mutu lokola yo nani na mokili oyo nzambe na ngai ayebi kobatela mutu lokola yo papa ebele bakufi me oyo ya biso yeyo tika grâce na mpe faveur ezalawa na mwana oyo na kombo na yesu kristo amen. Kombo nanga mama Christine Faila na vandi na Makala Malanga 63. Oui. Olingo témoigner nzambe asali nini mpona yo mama? Nayebi kutu na manifester émotion naza na mbote bande. Dernièrement semaine leki awa na ba prière nde tokotaki retraite nazo témoigner monene ya nzambe oyo ake kolokota mwana na ngai nako koyeba te des années batelemisanga molimo mwana ngai nanga aboya nzambe na motema moko ake kobimisa ye na libulu na kufa bandeko azalaki na maternité asali 3 jours asala lisusu fausse couche naye kolela mbangu ngabi papa mwana nayebisaki yo bandeko dimanche eleki awa nazomona clôture ya prière tozalaki nango tosi tosokoli biso nyonso mibale nautaka na touche boye nazoma moto azoyebisanga oh mama nazokolokola makolo ezosimba te liboso esengasa ba fausse couche tobondeli azwi kimia na masere batali balodoter azotuna o yo ozosala nini awa oza na maladi te nakendaka na mai mai oyo tobondelaki nga nalobi yo mai oyo mela yango pakola na libumu mela pakola na abana kosala ba fausse couche liboso asali deja moko elekaki asali moko deja mwana kutu abebi toyebanaki nanu te toyebanaki te ntango sikoyo na ye awa mwana nanga kosala fausse couche soki oyo ya nzambe josue eloko te elonga alleluya docteur alobi bino oza na maladi te tobimi toye na ndako tovandi tosali lokola 11 jours ntango alobi libumu pasi bandeko nalingi nabanga bi jamais kobanga nini nalingi nabanga boye ngabi eloko esa te ngabi posava toke hôpital tokei hôpital moko pembeni ngabi nayebisi mwana ngabi Charles kilibe eza te ata bakuti kuna bakolokire ngabe nazo assiste mais kredi ngabi papa biso tozoya hôpital soki mpasi akobota nayebi te yo mpe nabengi obondela olobi soki eza mikolo na ye akobota akobota malamu na pete bandeko eloko te mutu kuta ota ekobela makasi eza te me apusi mwana abimi mwana mobali Josue Lokamba nani mokonzi nani nzambe nani papa aza na ndako falande nanga Josue Lokamba aza kuna papa ntango nabimi nayoki kaka esengo moko nabi Josue nanga opita mobimba bazobengeka paster alleluya saba se manifeste kati na yo kombo na ngai mama ani nafani mpe na malanga 63 olingo témoigner nzambe asalini mpona yo mamani bandeko na ngai esalanga na pasi na mawa kotala mwasi kitoko nda te liboso na bino boye nazalaki mpenza balatanga eloko na ye bato masque de reyes na kobunda nauza eloko nabeti 5 tour na ngola poto mama na ngai ye oyepesanga adresa awa abike ekuta na Josue babengaka nga ata na telefone te nayokaka masolongo mpa bato espa na nga moko esalemelanga mari de lui atelemela ngai de ane dane tala age naza nango mwana te mobali te andeko nayoka na kolenga mokona nyataka makona nga awa natala kaka Josue lelobi nazongi bandeko bapelonga nazwati lelo nayebaka ngo te mibali bakoma kopenga nga lokola likambo natina mokili oyo nzambe na ngai ayebi kobalisa mutu lokola yo nanina mokili oyo
mosusu nali te nzambe oyo afungoli na libala na mbongo na makambo nyonso bachance na ye efungwami loba amen loba amen ndenge kana simbi ye makambo ebongi mbalama au nom de Jésus nzambe na nguya nzambe na Josué asepelisa yo po asi abandi kosepelisa yo esengo etonda na motema po baseka yo bakokama yo na komoles na deklare yango otimboka nini? Nauti na Londres. Uti na Londres? Amen bana Nzambe. Ndeko oyekotala biso. Asolanga na telefone melelo Nzambe asungi aya. Est-ce que Nzambe? Amen bana Nzambe. Grâce et faveur Nzambe zanana. Ukona ni otimboka nini? Ukona papa Koko na uti Londres. Uti Londres. Ah. Kepao. Na ye awa na ndako na ngai. Na ndako na ye. Ah. O eza église na yo. Ndako tata na ngai. Monsieur oza baptême. Déjà. Awa. Awa. Amen bana Nzambe. Est-ce que eza sengote? Comment la pona ye? Kolo o se manifester katina. Ngai frère mon anzalaka na braza lelo tokona godin avec tout ça na ngona. Ah. Donc uti braza ya musiko ko ye awa. Alléluia bana Nzambe. Est-ce que osepeli ko yamande ko na biso? Afuti biye na eti ya ye awa. Est-ce que ça sengote? Ale tshaka boko bipazali. Est-ce que ça sengote? N'importe quelle commune on nous dit, le colo tient ma colo awa. Samba tiki obongote. Bopusana. Papa ça n'a besoin action kaka loboko. Comme ça ma kamé fungwa. Attends ça malade des autres qui bien. Ah malade des salagatés. Jésus. Il faut la guérison. Au blocage exaté. Loba amen. Ça mazo kamisero sikoy. Loba amen. Bandeko batika libotia maboko koto. Dans ce monde de la pona bandeko. Déclarer guérison, déclarer ouverture, déclarer pour la bango, Nzamba sunga bango, bafungoma, dès que va se déplacer, c'est que va avoir un problème. Nzamba peut sa solution à bango, n'a pas mal à se demander.